mobala ozo mbongo azokanga mobala yes akende pas fimo mabe akende 30 jours mabe akende bébé gu mabe mobali kwiti eloko pamba na ndako Diana lobaka azopekisa mobala moi mobala azoyoka te nde komona ke motema ye kosuka ye amoni kingai na komisio na nzembo ya mibale mobali ozokanga kaka te mobali bakwiti soko obimbi na 22h ozonga ndako kaka ti 4h 2h du matin oyo vi nini ngai na komeni oyo nde Diana ayaki akangisi biloko na ye aye kokende na ndako ya mwasi ya papa Alain na ndako mwasi ya papa Alain oyo baza na ye siko Diana koma kovanda kuna parceke abande siko koka kofuta ndako te amoniki nakoki kovanda na ndako ya bato boye te il faut natika ndako ya bato so nakomi deja na 2-3 mois ya garantie 2-3 mois ndako ya bato ekomi impeye na Canada basalaka baje te aboyi na ye makambo aye kobima na ndako wana asundeli dido te na présie bien ntango Diana abimi ezalaki ntango dido abimaki prison ntango baote kokanga ote koyiba na Tomi nde Diana ayaki kobima ake kovanda na ndako ya mwasi ya papa Alain avande kuna umelaki quand même tu komaki mwasi papa Alain fa bando sa ba démarche na ye mpona mariage na ye ifala kitakine moye atika Diana na ndako na ye ezalaki te en tant que petite sœur aye kovandisa ye aye kosa Diana il faut luka ndako tout ça faut akende parce que ye il faut voyager eza quand même ndako na ye bande kovanda moye atika ye moko na ndako eza te nde bisika Diana ayaki kolongwa kuna aye kokoma siko kovanda bakote oyo bakote ya ngrinyo soki bakote ya ngrinyo bato kovai na Canada boyebi ka bakote na oloba wana nde ayaki kokende kovanda epa camarade ne wana kombo Fifi Diana kome kovanda epa camarade ne ana tisiko na ete tisiko soki azwi ndako to te wana nayebi te wana ifuna tuna na bosana kotuna kote wana nde ntango mwasa papa alaki Kisasa aye kolongwa bisika za mwasa papa ale wana aye kozonga Montréal akomi kovanda bakote ya metro côte babenga ngoni metro Lionel Gros bakote kuna koma kovanda kuna ya mwasi akomi kovanda bakote ya metro Angrigno bakote ya metro Lionel Gros bakote kuna kaka Diana ani ni camarade na ngai camarade na mama biso akufa tikela ngai ye bisous camarade na nga donc ebongo na Canada ba foyer ezalaka te ba foyer eza nango mais sikoyo ba foyer ngo ya Canada ezalaka te otiki demande lelo lobi bazwi yo ezalaka bongo te eza na bato babeta ba 10 ans bazwaka ba foyer te c'est là ça dépend ya dossier na ndeti Diana ayaki makambo ya libala olakisa ye ndenge nini Diana ayokaka conseil te nga camarade na ye oyo atindelaki $50 ya suka abi motema esuki abi nazopesa Diana baconseil ndenge nyonso to Diana kende osala ata mosala moko boye Diana alingi ne kosala mosala te Diana alingi na ye vite kibaloba na ye likambo kende koluka kolandela mokanda no Diana azoyoka conseil te ndakomi koloba na mobali sikoyo ndakomi koba na mobali yo nga nayeki tosala vie yo oseka kopesa nga mokanda nakomi na bana mibale oli kopesa nga mokanda te vomi mutu na mutu avana na kwene mutu okabwana totikana na bolingo ya papa na mama na bana bolingo totika bolinga baparent mpo na bana parce que ngai vie na yo na Canada vie na yo c'est trop difficile oza na badossier leki ebele na mutu nga naza deja mama nakomi na bana mibale ifo naluka vie mpo na bana na ngai mokanda ngo mpe na vai na bana na ya poto olingi no mpe kopesa nga mpe mokanda te siko nga na osuka wapi soki bongo tokabwana na biso nde Diana akabwana papa bana na ye akabwana papa il faut boyebaki mobali dido akoki kopesa Diana mokanda te parce que akotisa déjà ba démarche ya mariage ya mwasi oyo abala ya Brazzavilloise donc na Canada dido aza marié na Canada eza ke dido na kata dossier na ye bayebi ki aza na mwasi mais mwasi aza na Brazzaville mama mwana na azaka na Brazzaville yango bomoni ki
Diana ali mwa biso na réseaux sociaux Diana akenda ka boy Diana nga bi Diana ko ko kende boy te yo bande ko sala batu ba live tango moni ki yo pe ça va pas na ba batu kuno bande ko kende nalobaki yango depuis famille wana kasi yango wana touti oyebiso sikoyo ke yango ayesa Diana na nzela makolo mpo moya bengisi na direct boye eza te nde babalanaki bongo soki azwaki certificat de mariage na bango alégalize yango amemi kuna nde babalanaki Diana koya konyokoma nde azonyokoma bongo te Diana alingaki aya balingi bapese mokanda direct parce que aza ma chérie donc Diana mpe na motune nde babanaki na ndenge ya Congo akanisi ye mobala akotisaki yango na Canada yakanisi ye bongo Diana na kini ayeba mobala abala te na Canada Diana ayebi kaka mobala abala te célibataire aya balinga mwasa liboso donc babaki mobala ayeki na bapapier na Canada Diana lembandana bimaki wana deja bao basikasala mariage lembandana bimaki na kolela bike pe bamaki na donc tolobaka bongo déjà lokwasi akota dossier ya bongo badivorce pe te badivorce pe te donc ça veut dire que aza côté de ce dossier aza susu akotisa nani na kati dossier mobala déclara bana wana baza déclaré baza na kombo ya mobali kombongo ya bana ekitaka na compte ya Dido etata nzambe amemeka na amotema mabe bongo bana ekitaka kuna amotema mabe garçon oye mobala akenda kosala bambiansi kenda kolala epa Fimo eza restaurant mwana Canada kenda kolala kuna abima 7h oh là là ba merde amutia mabe yango moni le bana ko sala ngai soki naza Diane soki ozoyoka biso na live ozwa Dido mema ye bosa bokende samba kaka orécupéré garde exclusive en bana nzambe na nga o bayeba komise mokolo badeni baabana mikie te yaya na minute osho eza te Diane so ozoyoka biso mama kola epose mambo esila kasi Dido wana aza peti makwakala oyo aza peti ya camarade na nga ani oyo ayebi makambo ani makwakala oyo azaka na Canada ti peti na nga na ani mami namoni bato ya Canada baokomaki mbongo bana ifo mobali andima naza d'accord na yo fo mobali andima siko Diana ntango ayaki ayebi mboka te ayebi nini te mobali azalaki na sous ordre ya mobali oyo mutu asalaki lokola atie Diana wana Diana lokola ayebiki mobali aopesi mokanda donc akosi Diana ke soki natie mbongo na compte te bakoyeba ekozalaka na mokanda te bakopimela mbongo il faut mbongo ezala na compte nanga mpo mbongo abana eleka parce nga naza canadien alave Diana moralité mpo Diana andima alave tie moral parce que ayebi si Diana ke soki mbongo ye na ani soki tobebana te ani yebisa ndeko no Dido ani yo yebaki makambo efale oyebisa Diana ani yo zaka makambo mabe otumba nani Diane ani batikela biso yo po ozwaka bato mutu te tobona biso batikela biso ani yebisa leki no Dido alibere mwana oyo Diana oyebi makambo ya libala oyo ani yo nde oyebi yango olingi kobomba bima pardon naloba na eloko mona tuna question moko yango siko na naloba même ata ninga azali na mokanda te kuna oui Dido mutu amemaki ye kuna dubia eza problème te sikoyo makambo mwana ye mutu aboti mwana mpo na États-Unis na ndimi te na États-Unis biso oza eza bongo te ye amemaki ye kuna mbongo abana eko epa Dido ndeni mais yango nalobi ba jeune ni wana parce que normalement le cas va comprendre non ma chérie ça fait 15 bongo ya mwana pardon Zela
Ngamo ko ona fungeli bino live ngamo na vai na Canada a. Mutu aza na mukanda te, bafuta ke mbongo ya bana te. Bapesa ka mbongo ya bana soki mutu moko na kati na bino aza na mukanda nde bakofuta mwana par rapport ya mutu o aza résident. C'est que ça m'a bé, biso a na mukanda. Oui, mais je prends l'argent des enfants. Motoki eza bongo me mbongo ekweka ko mwasi pasi oyebi ekoya na mbongo ka ya mwasi Joyce yango na lobby mbongo ya bana na mama fallait kuya na compte ya Diana mais Diana aki na compte te mobali apibaki salobande bongo lobande bongo bolingwele kaki ya tango me bato ya mboka oyo ba privilège aka compte ya mwasi omoni soki ndeti Diana alobi ke batiango na konti na ye ata aza mokanda te baotiango na konti na ye parce que papa na bango aza nango soki osenga baopesa ye motoki nayeka koklasi na eloko balobi na yo na matika mpona éclairci na eloko oyo balobi ya babengani mpona ndako ye moko nde moto aboyaki eza question te ke o bato ya 10 ans te eza location te omoni bandako oyo ezaka ke ya leta obengi so ata siko nde tozabwe oyo otia tembe abenga aloba par exemple na posa ya espace moko naza na bitu ya futa ndako te na oluka ndako tu aza bana mibale directement baopesa esika eza ebele awa na babili awo eza ebele oyo tie tembe abenga siko baopesa place yango na eza location te c'est différent mutu na chambre na ye mais bon utiliser salon yango wana merci mama yango wana na yebi ki bandaka ele bapesa ndako eza ebele bana metro ni na obosana nabosani metro yango awa namona yango wana nabosani komba metro yango yala na l'univers yande moka na Paris Dido wana za aventurier nga ya kutana na ye mingi na basimo na bebe bukwiti kaka ningo bakwiti mama omutu ania okota nde mutu bakwiti uke mwana aza bien aza moteur mabe parce que abomi carrière à Diane c'est pas bien c'est ça il est méchant ce garçon abomi carrière na ye eza bien te moi tenga na linga Diane pena mingi nga pena linga ke mingi moi malamu non ye pena za fa nanga sikoyo problème ezani bandeko nanga esika siko topesa pe ya Diane na biso conseil na sens nini atika kotambola na bata Montréal bakendaka na babaro ya banini oyo ipare nde na yoka kisuki pe atiki mwana so pe basalele de basongi bana nzambe basalele de basongi atika kotambola na bekira bato bameliamela masanga kuna bayaya no baza déjà ba célibataire ba encourager kaka bomali bala no vana tabiso ne to vanda bazokende na ba parce que moi ça la kaka fo boza ami balé so za yo mona ndako na bana eza difficile kokata tata ndeko no pe akebala mobali pe ezaka aza pe ka important esouvi esuki te Diane aza mwasi kitoko tai kitoko akoki pe ko renouveler vie na ye sentiment là te bana mibale nde saini Lams bokanga micro pardon bokanga micro na lobayelo basuka bandeko bobaye na Montréal bandeko boza na Canada tant baoloba makambo bino ba mama boye bino surtout ba papa qui connaît tout ba maman qui connaît tout bino boye ba kana surtout makambo Montréal boye bi de A à Z na makambo Montréal baza ko loba bien que na en tout cas na yebi singa na ya poto na zana mukanda na yebi en tout cas bolimbisa nga na ya poto ya aéroport en moment na kiti na Montréal donc bref na lobby nga ba expliquer nga ike Diana azana mukanda te donc mbongo ya bana azwaka parce que Dido a déclaré souvent faire mukanda te ayaki na demande ya travailler ya demande nini po il paraît baloba ke ayaka na Dido mutasala ka na partie ya États-Unis Diana mutamema eza Dido te mutamema États-Unis akota États-Unis ayaye moko OK États-Unis tokutana na la frontière tozala na la frontière tokutana ni moko aya nzela ya États-Unis OK ngana kanisa ya na ndenga kande OK wana seke bolobi on seke bwana mille raisons ba mama
Diana abwaka ngunda parce que mobala aza marié na Canada. Boyebi te ki mobala abala mwasi ya Brazzavilloise boyebi yango te. Mais boyebi ke motoki omoni pe problème ezaka nini soki ndeti par exemple bosala mariage soki ke divorce na bino nano esila te ape na droit apesa moto mosusu mokanda te boyebi omona mpe mwasi yango azofina kaka na divorce te mpo kaka bapesa ye mokanda te ezaka bongo en plus ye pa alela azaka na Congo alela makasi na pasi na mobali mpe nde bobi amela masanga kobosana badati nzambi na ngai Diana na ngai mpe mwasi kitoko mpe na bando oseplani na bando ya kojoue na ye bamisu baleke na nini mwana mwasi Diana oyo